HP Media. Zambé abaniko sonner son ya trompette. Maniko yoka na matoi na ngai na sena lo sambo na butu na ba 1h 2h son ya trompette maniko sonner. Pe miso na ngai kufi na sena pongi ya bopemi. Nazoli kwa la fungola miso ezo funga malisusu malamu te. Zamba ndiko ebisanga ete o ezali makambo koki komona na miso ya bomoto te. O ezali makambo il faut komona yango na miso mosusu. Na miso talaka ya lisumu ke parce que tozana ba sorti ya miso. Kilokola moto yo zaki avec HP Media. Balobi na ngai te pesa message oyo. Loba na bato ete 3 mois il y a danger pour la mboka na biso. Mois de mai, mois de juin, mois de juillet. Na katikati ya ba mois na misate sana mois moko. Mabelinge se manifester makasi. Mabelinge se manifester makasi. Leta na yo kibongo na sena misu kaka ndenge kangi. Abali komona na sena misu wana molile longwe. Abali komona ba cheval likolo bazokita. Na ba épée bazokita na ba épée ba cheval ebele bazokita. Leta bazokita na ba épée na likolo ya ba cheval wana. Yaki na ba soda ya mikuse balati ba tenue na likolo ya mituna bango yaki na ba couronne ya moto bazokita. Mais na kaskati na bango ezalaki na lipata moko ekiti desine lokola cheval. Mais ye akiti HP Media, la chaîne qui vous édifie. Opanda te kona poso kelema. Kona atelema ayebe loko nini toko lukanzambe tamboko na mispaza kolala. Yosa kolala toko mispaza banda kumeyo ye. Kona kolukelo ina zambe. Zamba zana posambe. Sambo yo ye ifa répondre. Namna mona teke mutake lukanzambe azongi sanke nzamba répondre. Non. Moïse a dit son nom parce qu'on voit quand il t'en est ça me donne lui na mataka pona matala lukanza mais mes réponses aux côtés lukanza me pose réponse à likambo de na yebi nzambe wana soko matio sur réponse alors pour ça tout le monde comprendre l'autre ça. Moi, je pense que les gens vont prier, et ça, il peut répondre. Mais mon toit, il est pire. Ils ont compris de l'autre pour lui. Niwe telemelio, niwe telemelio botana yo, niwe telemelio. Pourquoi ça t'amène? Yahweh, Yahweh sala lelo, Yahweh sala mailafika, oh sala lo na yo, Yahweh, Yahweh sala, oh sala
maboko na ngai. Oya nola, iye baba iye baba baba wa mbinguni iye baba baba wa salama yende zabelanga zakozala yawe yobongina lokumu nazoyoka maboko na yo te oh yawe waina nzimba yo zambo yo yawe nanga iye baba yawe yogumama ya magaji yangayo elonga Yesu zamelanga Yesu masia nanga yoyo obajela nanga mikolo nyonso ya yoyo monoko ya mbisi yo nde Nzambe yawe na lola ye
Shalom, shalom, peuple de Dieu. Zambe apambola biso. Zambe apambola ngai na yo. Yo moto zolanda. Message na biso. Etant que biso toza na se ya mabondeli. Na se ya ba prière. Pona kolukelo na Nzambe. Tozo bondela. Chaque butu, chaque tongo. Na se ya koluka. Puissance na Nzambe na bazamba kolo kotisi biso pendant 5 mois habito bimate tomikanga par rapport ete alongola oyo ezali mabe oyo ezokoma na tango oyo toza nango tobondeli Nzambe na bomoi. Merci Nzambe oyo azali kolo na se Nzambe oyo aza na bomo Nzambe oyo ayebi kobatela yo bongi na lokumu mosantu na Israel Nzambe na milimo na bantoma pe ya basakoli ya kala papa moma oyo eza ya yo moma oyo eza ya yo tikete mawa na yo etambola pona biso mawa na yo etambola pona ba oyo nyonso tu bazolanda biso tikete bon Nzambe ezali kona biso na kombo na masiya Yesu nde tolobi amen. Merci papa mama bao bamesana kolinga biso pe bao bamesana kolanda biso antozoka ngai na se na mabondeli na se ya losambo tomesana chaque fois komata pona kolukelo na Nzambe andake tozolala na bazamba pona kosambela par rapport ya va pe moma oyo toza nango Nzamba pambola yo na inabisa yo ete moma oyo eza mabe moma oyo toza nango va oyo eza malamu te va oyo eza mabe makasi leta yo za kolala pongi leta yo zolia ozomela ndeko na ngai sambela pona biso ba oyo toza na kati ya mboka na yo Kongo na inabisa yo ete le temps tozo sambela Nzambe abani ko sonner son ya trompette abani ko yoka na matoi na ngai na sena lo sambo na butu na ba 1 heure 2 heures son ya trompette abani ko sonner pe miso na ngai ekufi na sena pongi ya bopemi nazoli ko la fungola miso ezofunga lisusu malamu te Nzamba ndi ko yebisa ngai te oyo ezali makambo okoki komona na miso ya bomoto boye te oyo ezali makambo il faut komona yango na miso mosusu na miso talaka ya lisumu te parce que toza na basorti ya miso naki lokola moto oyo azalaki aveugle oyo Yesu azwaki soi na ye atie na mabele pe abalusi yango abeti potopoto atie na miso moto wana lobi te batuni omoni abina moni me namoni bato lokola banzete miso ya komona bato lokola banzete yango nde miso biso tomonelaka makambo parce que soki namoni clair na monde prophétique lokola moto nyonso nakomona makambo te lokola yo ozotala wana ozolanda television na yo ozolanda telefone na yo wana eza miso mosusu naza na poso olanda message oyo na miso oyo ezalaki kotala lokola ezalaki komonisa bato lokola banzete ndoko comprendre nini oyo tozoloba leta Nzambe ayebisinga ti okomona na miso oyo te yango na bomi yo yango omona na miso mosusu natali likolo nazomona te natali na se nazomona te mai ebani kobima ngai mai ya miso ebele nazolela Nzambe olingi olakisa ngai nini nazokana matoi na ngai bakake ezobeta mpe son ezobani komanifeste Nzambe ayebisinga bi 3 mois ya danger na kati ya mboka na yo 3 mois ya mabe na kati ya mboka na yo abi 3 mois oyo ezoya
tobandi na mois de mai, mois de juin, mois de juillet, et ça 3 mois, il y a danger pour na mboka na ngai Congo. Et ça na mabe moko linge salama na mboka oyo. Makila ezotanga na mipepe, na mikili ya bapaya, makila ezotanga na bamboka oyo eza na ba este ya mboka na ngai. Namoni mokili ezotelema mpona koluka vengeance ya makambo ezosalama na este, me masasi ebeti ya makasi mpe bato bandi kokufa. Eza na mouvement ya mabe oyo ezoya 3 mois, eza elobe na Nzambe. Bible elobi ete elakeli mabe na moto alobi mabe oyo alobi makambo euti na Nzambe te. Nzambe alobi na ngai te pesa message oyo loba na bato ete 3 mois ya danger mpona mboka na biso. Mois de mai, mois de juin, mois de juillet, na katikati ya bamwana misato eza na mwa moko mabe elingi se manifeste makasi. Mabe elingi se manifeste makasi. Leta na yo kibongo na se na misu kaka ndenge kangi abali komona na se na misu wana molili elongwe, abali komona ba cheval likolo bazokita na ba épée bazokita, na ba épée ba cheval ebele bazokita. Leta bazokita na ba épée na likolo ya ba cheval wana. Ezalaki na ba soda ya mikuse balati ba teni, me likolo ya mituna bango ezalaki na ba couronne ya moto bazokita. Me na katikati na bango ezalaki na lipata moko ekiti edesine lokola cheval, me ye akiti atelemisi epe na ye na katikati ya mabele, mpe mabele bandi koningana. Alobi ete bosambela mabe oyo ekoma te, aseke na mboka oyo mabe eleki makasi. Mabe eleki makasi. Bobondela mpona mboka na bino. Yango nazoloba na Congolais nyonso, bondela mpona mboka na yo. Yo moto oza na pays étranger, oza mosika, eza na mabe moko ezolingi esalama na mboka na ngai. Na mboka na ngai na yo esengola moto asambelaka mpona kimia na mboka na ye, me mawa na moto alukaka mabe ekomela na mboka na ye. Na mboka oyo ozala bandeko oyo tika, bafamille oyo etika, soki mabe eleki mingi ekomi, eza na makambo ekolingi esalama ya mabe. Makili ekotanga ya makasi soki tosambeli te na 3 mois wana. Mois de mai, mois de juin, mois de juillet. Eza 3 mois ya danger moko elingi esalama na mboka ngai na yo. Na katikati ya bamwa nyonso tuna ntangi wana eza na mwa moko tozo riske makili etanga ya makasi na mboka na biso. Malgré tomesana kokufela, me Kinshasa emesana vi wana te. Kinshasa soki mabe bandi kose manifeste ya masasi bato bakufaka mingi ya désordre. Sambela mpona mboka na yo, Nzambe apesa yo solution mpona mboka na yo. Basakoli nyonso baza libanda, basala Nzambe baservant de l'Éternel, eza na bao babondelaka mpona mboka na biso. Botika mboka oyo te, bosambela mpona mboka na biso. Ozotala bato bazokufa na ba este, naoki somo na mona ya mukie oyo akufi innocent. Nani akoki konima makila ba innocent kufa boye soki Yesu atelemi te? Nzambe akimbango aza wapi po abikisa mboka na ye? Nzambe na edina bala aza wapi po asauve mboka na ye? Nzambe ya basakoli ya kala, Nzambe ya lemoloto aza wapi? Nzambe ya basakoli ya Kongo aza wapi? Nzambe ya bakoko na biso aza wapi po eta telema asauve mboka oyo na se ya danger, na se ya mabe olingi etelema? Nzambe aza wapi? Yango ezalaki message oyo namemeli yo. C'est votre humble serviteur le prophète Pachibo Moro. Nzambe apambola yo, yo moto okosambela mpona mboka na yo. Telema sambela mpona mboka na yo. Telema mbala Nzambe atelema mpona mboka na yo. Somo ezali pe tozoleka na va moko ya malamu te.
atelemi lokola Noé nazobelela mpo na mboka na biso ete tokota na arche ya kimia mabe moko etelema te ya te makila moko etanga lisusu te na mboka oyo tokufi ebele tozokontinue toujours kokufa bo bazokufa na este baza bandeko na biso loba na nzambe atelema nzambe ayoka mawa nzambe alobi ete mabe elingi ekota ya makasi eza na bato bazoluka bakotisa mabe kimia na nzambe ezali kona biso oyo toza na se na mabondeli na se ya retraite pendant 5 mois oyo nzambe apesaki na recommandation oyo tozosala ya losambo yango naye liboso na yo na se na mabondeli naza mokuse vraimen mpo na koloba nzambe nalola pambola yo tobondeli na nzambe mosantu na israel nzambe na bakoko na biso nzambe alola nzambe oyo azolongisa tika ete moma oyo toye liboso na yo ezala moma ya losambo ezala moma ya voix ya kolukeloli na yo na kombo na yo yesu kristo masiya nde tolobi amen naye liboso na yo kopesa yo message oyo naye kopesa yo eza très important mwana nzambe message oyo naye liboso na yo eza message ya nzambe nzambe apesinga message oyo nangi abetela yo lisolo ya israel le temps ke israel ebandeki kobanga voix ya goliath ezalaki na david oyo ayaki mpona kokwesa goliath bien aimé dans le seigneur moment oyo toza nango eza moment kolokoloki na nzambe mpona mboka na biso toza na 3 mois ya mabe na kati ya mboka na biso Congo namoni drapeau ya Congo mezotangisa makila me na se na makila nazomona bato ya mikuse basoda ya mikuse bazoya basoda ya mikuse bazoya mpona kovange par rapport ya makambo ezosalama ya makila etangi mpona mboka na biso nzambe ayebisika bino ayebisa yo te makila etangi ebele na mboka oyo nzambe aza na posa apesa kimia nzambe aza na posa akitisa kimia na ye me eza na bato batemi bazokoya kimia ya mboka oyo nazomona basoda ya mikuse basimbi bango nyonso tu bafleshe me bazoya nde mpona kovange mpona mboka na biso tondela malamu mpona mboka na yo nzambe alola apambola yo HP Media, la chaîne qui vous édifie.